Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kimbangisme oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Kinshasa oye! Kinshasa oye! Kinshasa oye! Ounoué! Embazé! Boulouboubé Akouloué! Yangalala! Esengobi Esengote! Kiese voga kiese koi. Sai voga sai koi. Na kombo tata mwana pe tata Molimo Centre. Tolanda ki mate na biso. To bomba to sai la pomo korwana to bika. Makambo to sana ngo. Zambe apesa des programme na ye. Kolo Yesu atosaki tata na ye. Tata Kimbangu atosaki Kolo Yesu. Bapapa batosaki Papa Kimbangu. Biso pe tozali kotosa batata na biso. Bangonde balakisi biso nzela ya solo. Bongo be bongo te. Kotosa soki ezali nde tokosala makambo ebele. Likambo nyonso eza na ntango nango. Ndenge Papa Kimbangu azalaki na mbanza nsanda. Kolo Yesu alobi na ye ntango na ye kokangama ekoki zonga na mboka na yo. Mokonzi bakangelaka ye na mboka na ye. Soki Ajax azali apusana. Nzembo bakoyemba. Badirigant mpe bayembaka yango. Bamusicien mpe bayebi yango. Pona nini ntango aza koya na nzela. Boka babengi Gombelu tete. Jengenisi mundele azalaki wana alobaki makambo na motema na ye abimisi yango mpe ntango Papa Kimbangu akomi wana directement akutana na mundele wana alobi na ye oyo ye akanisaki ayembaki nzembo wana. Ajax azali bi azali te. Boza mosike. So
Wana réponse ya papa Kimbangu apesaki na nzembo na oyo nyonso mundele akanisa koloba. Papa Maya. Na komba tata mwana pe tata Molimo Santu. Merci papa. Nzembo oyo eza na Kikongo. Papa Simon Kimbangu mutayemba kiyango le 11 septembre tanga uti na Mbanza Nsanda azozonga nkamba po baya kokanga ye. Tanga komi na vula ya Gombelu Tete nde akuti Monsieur Jennings mutazalaki na salle azote ya batu me azote ya azoloba makambu ya mabe po na papa Simon Kimbangu. Nde papa Simon Kimbangu tanga komi wana ayembi nzembo. Premier couplet na traduction elobi boy. Nzambe tata salisa biso. Pasi oyo tozali komona yope bamonisaka yo yango. Wana couplet. Refrain ya premier couplet lobi boye Nzambe tata salisa biso. Deuxième couplet ezande couplet oyo papa Simon Kimbangu ayemba kipena. Batei na yo otindaka nzokande bazali na bango bayini to ba traître. Kombo ya nkolo Yesu Kristo bayebi na bango yango te. Refrain lobi bazali na bango batu ya lokuta pe babungisi limbisa bango tata. Nakomba tata mwana pe Molimo Santu traduction yango wana papa. Merci. Oyo tolakaki ya papa Sako maloba na ye pe elobi mingi mpona nini solo ezalaki lisusu te. Sikoyo bato baza koluka nde solo bia solo te. Lokuta esalaka nini? Pasi eleki mingi toke na solo oyo toza koluka tokozwa yango. So lokuta ezali ekomi na biso pasi. Dirigeant opposant Jomali tela biso maloba ya papa Fumalon kendo vana na yo mbuta muntu na kati na mukili biso na butu la singa de kamomoko na kamwi ena yibite ngeni ni yo le bilengo pendant la conférence nationale souveraine on a singa 3 5 et 15 na kamwi na yibite tina malamu nde olakisa mimi nanga ite kasi bana no bazali beli awa lakisa bango chiffre 3 chiffre 5 et chiffre 15 yango elobi nini bolandi be bolandi te
tata musicien disciple azali be azali te bino bozalaka ntango wana pesa ye mikro elakisi nini likambo wana 3 5 15 un appel bokoyemba nzemba un appel ozala na loba na noto na komba tata mwana pe tata molimo santo papa merci pour la parole opesi na ngai papa alobaki 3 5 15 d'abord eza la bible 3 elakisi la sainte trinité tata nzambe nkolo yesu mpe tata molimo santo 5 elakisi bino mitano ya petwa papa bino mitano papa Simon Kimbangu mama mwilu na bapapa bango misato 15 elakisi tata Abraham tata Isaac na tata Jacob na les 12 tribus d'Israël yango wana elakisi 15 bashifre wana papa azwaki yango hasard te eza na kati ya bible 3 5 15 bon ndenge papa olobeli yango conférence nationale souveraine ezalaki na biso awa alors papa likutu ye azalaki lokola représentant na biso kuna na conférence nationale souveraine pamba te azalaki moko na kati kuna papa likutu ye nde alobaki likambo ya papa Simon Kimbangu alobi na kati ya mokili na biso eza na mutu moko babengi Simon Kimbangu depuis 1921 tata wana abandaka likambo ya indépendance ya mboka na biso alobaka boye mwindu akokoma mundele mundele akokoma mwindu bango nyonso bagololaka ye balobi non alors esalaka papa passe papa lobi ti lelo bozoyeba tata na ngai te tata na ngai nde ye mutu afongoli mayemanso ya Afrique soki lelo Afrique ekomi indépendant grâce ya papa Simon Kimbangu est-ce que na 1921 mokili moko ya Afrique ezwaki indépendance mokili moko te yango wana papa lobaka conférence nationale souveraine 000 ekobima kuna d'ailleurs mokili na biso tokozonga na 0 likambo moka malamu ekozala te na kati ya mokili na biso nzambe na biso mpona zwa ntango mingi te papa ezalaki ndenge wana bashifre wana ndenge na lobi ezali na bible 3 elakisi tata nzambe nkolo yesu tata molimo santo 5 elakisi bapapa bango mitano papa Simon Kimbangu mama mwilu le libérateur oyo atalisi monene ya bamama alongoli bowumbu ya bamama pamba te bamama na lere wana bazalaki na lokumu te me mama mwilu atomboli lokumu ya bamama bamama nyonso na mokili mobimba baye koyeba bamama oye ezali grâce ya mama mwilu donc papa Simon Kimbangu mama mwilu na bapapa bango misato barepresente chiffre 5 mpona oyo basalelaka tata nzambe na kala Abraham Isaac Jacob bango misato na les 12 tribus d'Israël bango na barepresente chiffre 15 yango wana nzambe na biso oyo na pesi merci pamba te ntango bapapa bazalaki na nkamba na 5 mois makambo mingi elekaki kuna emonanaki ete bato baza kocomprendre te mosala oyo bango bayaki kosala mpe mosala tata Simon Kimbangu ayaki kosala makambo nyonso eza kobonga te yango wana epesaki bango mawa oyo elakisi ke
2023 totala nano oyo kozala mais biso totosaka kaka bazotinda biso bolingo mibeko yango wana yango nasengi nzembo meka nano dirigeant nsima dirigeant korekipe apusana kendo vana na yo muta moto Du mauvais héritage de la magie, la sorcellerie, la franc-maçonnerie et toute sa confrérie. L'enfer à l'humanité tout entière, les règles à la succession des mauvais emballages, l'éditer des années et qui nous attirent encore davantage. Si le pouvoir du face à la terre, si votre imam de la suprématie, celui qui magicien et charlatan des monteur, qui est-il? Si le pouvoir des conneries, si celui des sages et magiciens des sermons, qui sont-ils? De pression, police et mépris. Les médias police et mépris. On dirait tout quand il était magicien. On dirait tout quand il était magicien. Alléluia, 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 Alléluia. Il nous a pris la grande leçon. Nous avons péché. Alléluia, 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 Alléluia. Oui, l'Éternel, il cessera jamais, de génération en génération. On les favorise ici-bas. Qui Alléluia, 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 Alléluia. Dieu nous a pris la grande leçon, avec la tourmente, dans une belle nuit. Malheur à nous parce que nous avons péché. Voilà pourquoi nos essais sont Alléluia, 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 Alléluia.
subsistera de génération en génération. Louons le Trois glorieux ici-bas. Papa qui meurt. Merci dirigeant, Boke de Rwanda. Zembo wana ezalaki makasi tangu 5 mois tozaki bango misato bazalaki na nkamba yango nde epesaki makasi na bakimbangisi mpona nini Nzambe banda asala mokili akosala likambo nano emonana te makambo ezoyela biso eza ya ndenge na ndenge bino bofukami mpona nini na komba tata mwana pe tata Molimo Santo papa likambo na bosani pamba te wana badate wana elakisi 23 soko tali 15 plus 3 plus 5 elakisi nombre 23 wana elakisi 2023 ndenge papa apesaka biso maye wana alobaka 2023 elakisi ete nouveau démarrage ndenge ozoloba na biso tokobandela na 0 ya mwana papa le 22 mars 2023 papa Diangenda akutisi 105 ans na 105 ans yo tata Molimo Santo kosala likambo yango wana papa 23 wana elakisi ete 2023 tokobandela na 0 yango wana conclusion ya badate oyo pesaka biso yango wana papa nakomba tata mwana Molimo Santo amen amen nakomba tata mwana pe tata Molimo Santo papa biso pe tosilisaki te na explication oyo topesi nzembo oyo tobaloli ndenge touti koloba papa Simon Kimbangu auti na Mbanza Nsanda akomi na Gombe Lutete aye kokuta Jennings na kati ya salle de classe azotonga papa Simon Kimbangu nde papa Simon Kimbangu abandi koyemba nzembo oyo tanga azoyemba azwami molimo abandi kolenga salle de classe oyo bango bazalaki nyonso pe bandi kolenga ebangisi Jennings yango moto esalaki ke bana classe babima balanda papa Simon Kimbangu ti na ndenge toyebeli bakomi na ngungwa Kimbanda alakisi bango 3 lettres oyo ezalaki likolo OKV place nde papa tosilisaki te po tosilisa papa likambo esalamaki le 14 janvier na campus emonani on dirait eza likambo ya bunzoto nzoka pe likambo molimo eza na kati pamba te depuis 1921 papa Simon Kimbangu abandaki deja kolakisa bamindele ke Yesu oyo bango bayaki na ye azalaki Yesu ya solo te yango nde papa Zako a démontraki le 14 wana tanga lobi Jésus de Rome Jésus ya conquête pe Jésus ya lokuta mais papa Simon Kimbangu aye na Jésus de Nazareth oyo aza Jésus ya kimia Jésus ya bolingo na 1921 tango papa Simon Kimbangu abandi musala azosala bamakamu sebele liboso no bazotelema bato bakufa misu bazomona bato balobaka te bazoloba bawei bazolamuka bamindele basalaki zuwa Jennings bayaki na nkamba tango batali makamu si papa Simon Kimbangu azosala Jennings alobi ngai pe na koki kosala yango papa Simon Kimbangu alobi ça va, y a pas de problème leka liboso balekisi eboso no liboso balobi na Jennings atelemisa ye Jennings amekaki me akokaki te
Papa Simon Kimbangu tanga leki atieka kaloboko na kombo ya nkolo Yesu et bosono wane telemi. Donc il a ici ya solo que Yesu oyo bayaki nae aza Yesu ya lukuta. Papa mfumu mbanza abandaki koloba likao moko epa ya bakolo azoloba ngai kiangani batu basekaka nga pona tanga te bisika balobaka français ngai na kokoka te me mikolo ezo ya liboso Zakai akolongola soni na ngai. Donc papa oye salamaki le 14 janvier ezali accomplissement ya maloba ya minene oyo papa mfumambanza atikaki. Donc likambo munene oyo salamaki le 14 janvier likambo molimo papa ezana kati yo moko yebi yango maloba tozalaki nango papa yangwana tosilisi na komba tata mwana pe molimo santo. Amen. Amen. Sino teza ya solo bango misato ba papa ba général faut kende kaka na Lubumbashi yango wakendaki asalaki makasi tenge nini na Gombe soki papa mfuma mbanza ye papa zako azali kuna biso nyonso tozaki ndako moko annexe oyo ezalaki ndambo wana papa alamuki lere nyonso azotala papa zako kotanga na kotanga yoyebi na yo olembaka te ka kotanga kasi otindinga na tanga. Donc likambo olobi eza ya solo asali makasi bapapa bango misato basepelaki ntango papa azwaki diplôme na ye mpe papa mfuma longo alobaki makambo mingi ezali mpe kosekama ekozala susu te na eglize bongo mpe bango te to totikali mpe tosala makasi tokoma na niveau wana tokoma mpe tokoma te. Voilà. Déjà bazana bango mais oyo amonani moki mobimba balandi eza papa zako kendo vana nayo koreki bendele ezali kopepa eza kopepela wapi bendele ya Nzambe ekopepa na Yerusalemi ya sika okonzi ya Nzambe etelemi moindo sepela bendele ya Nzambe ekopepa na Yerusalemi ya sika okonzi ya Nzambe etelemi moindo sepela bendele ya Nzambe ekopepa na Yerusalemi ya sika okonzi ya Nzambe etelemi moindo sepela tumuti mosika wana kawe na likambo tumuti mosika wana kawe na likambo elonga elonga embona nini satana akufisoni elonga elonga embona
kimya. Ilunga embonani Satana akufisonge. Ilunga embonani tosepela na kimya. Timosika Wana kowe nalika moya Timosika Wana kowe nalika moya Ilunga embonani Satana akufisonge. Ilunga embonani tosepela na kimya. Ilunga embonani Satana akufisonge. Ilunga embonani tosepela na kimya. Merci Faki, merci Koreki. Ya solo touti musika na likambo oyo. Kamunyo seza na tango nango. Nzambe akosepelisa bana na ye. Oyo bamona kapasi. Tosilisi boye na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Amen. Maboko mapeta makasi penza. Bana papa oye. Toyoki te. Tosepeli te. Toyamba nesengo nyonso. Petotonda maloba mosantu tata pesi biso na kombo misatu ya bule. O kombo ya tata ya mwana Molimo Santo.